Communiqué nécrologique. Maître Mouké Kilandamoko, Maître Roli Sumbu et Rabbi Mavinga informent aux amis et connaissances la mort de leur père, Papa Kouchi Kinkela, ancien agent de l'OFIDA. Mort survenue samedi 3 juillet suite d'une longue maladie, le deuil se tient en sa résidence sur l'avenue Boussou-Melo numéro 71, commune de Kassavoubou. La levée du corps aura lieu le 12 juillet à la morgue de l'hôpital général de la référence ex-Mamaemo. Ces communiqués tient lieu de faire part.
Mokonzi kanisa eklezia yayo ebalangani ose mobiba okolisa bolingo bayo mitema ya bana bayo kanisa papa wa biso François na episkopo wa biso Fridolin baepiskopo basalisi na banganga Nzambe banso okanisa mpe mosaleli bayo papa Kuchi Kinkela azalaki na biso omolongoli yonse lelo obengi epai ya yo na batisimo awaki liwali ya Yesu bongo asekwa mpe sekwa ya bana bayo okanisa mpe bandeko ba biso bawe bazalaki na elike ya koseka okanisa baye banso batikiseki oyo babango mboka yo bamona eloli ya yo tokobondela yo oyokela biso banso mawa oyamba biso bomoi ekwasi elongo na ngondomo Sainte Maria mokoti wa Nzambe elongo na Sainte Yosefu kolonga liwaye elongo na bapostolo mpe na basantu bayo banso bazalaka bandeko bayo awa mose bongo tokumisa mpe tokembela yo na Yesu Kristu mwana wa yo babolingo Amen.
Yesue, 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 yo moninga malamu, ngayoyo nazana nwelengi na bolingo na yebilanga kolinga te olangwisi yanga motema Yesu yonde moninga malamu yayaye nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa na banae nabenga yo nyonso motuya nabenga yo testamatalo nabenga yo fololo yanga ye nabenga yo maya bomoi nabenga yo lipa na bomoi nabenga yo kwanga Yesu moninga nanga yo ayebi kobomba sekele moninga ya motema o ayaye moninga boye na mokili azate natikala se na yo masia o. Bon, c'est maître Kilanda Moko Kuchi Muke naza mwana na ye donc mwana na ye biologique wa bota. Ouais, tozaki très bien. Papa zaki papa moko boto. Totambol na ye mingi pour atambusi biso mingi na mboka ya Congo pe na mboka bipaya. Azalaki papa moko boboto abandolo ba mingi te abandai kolanda mingi éducation ya bana ye surtout instruction ba école chaque fois kokende kotala évolution ya ndenge tozo kende la classe la classe chaque fois c'était un papa et à un certain moment tant tout ça qui ba étude tout comme le roi ba camarade donc tout comme le roi ba conseiller na surtout que ngana sala droit comme le roi conseiller na ye tout comme le roi ba camarade ko solola. Donc c'est un peu ça. Je suis le beau-frère du défunt qui venait de nous quitter. Pour moi, personnellement, il était plus frère que beau-frère parce que nous avons partagé beaucoup de moments dans le bien comme dans le mal, dans le bonheur comme dans le malheur. Alors sa mort nous a vraiment pris au dépourvu. Bien qu'il était malade, mais bon, on ne s'attendait pas qu'il puisse nous quitter au moment où il venait de partir. Mais bon, c'est la volonté divine. Dieu donne, Dieu a repris. Nous ne pouvons que nous plier à sa volonté. L'émotion est tellement vive que je n'ai vraiment pas beaucoup de choses à dire. Que son âme repose en paix. Leslie Kuchi, papa Otikanga. C'est un papa pour moi. Aza grand frère et papa nangai. En plus, Aza sous Louis nangai. Donc, na portail combo na Kuchi. Sangadouane na ye ishokaki nga makasi nakokaki kosupporte te mais topesi Nzambe merci parce que Bible elobi qui dira une chose arrive sans que l'Éternel l'ordonne. Donc tout le temps la poussière, tout le temps la poussière, malgré se dire, mais tu fléchis quand on a volonté Nzambe, on appelle ça qui peut azouer. Naza leki ya papa oya kufi. Alors naza ya na ngai naza vander ne lumu na bango. Elisanga pasi ya na ngai to saki mariage awa. Soko ye kaka ya suka soko ye awa azuwa kaka botala kabana, fana la bana malamu. Bana malamu. Parce que ngana no comprendre fana bana malamu on like sinini. Sona zaki mayele. Mutu so sala kana nazo ata téléphone so ata voana. Après c'est des jours je vais à l'hôpital. Oh toi que maman ye okufa. Vous êtes yaya kini malamu. Après ça courage pour bomba bana na ngai. Kozala ndenge bumoko ndenge tozalaki na papa tango azalaka. Donc souci sanga mingi ponga ngamona tena ta Kishasa wa ngai papa leke me tozala malamu mariba na siba konna bango mais papa zaka papa mama pe zaka mama toujours. Donc tozala bumoko na bana na ngai. Communiqué nécrologique. Maître Muke Kilanda Moko, Maître Roli Sumbu et Rabbi Mavinga informent aux amis et connaissances la mort de leur père, Papa Kuchi Kinkela, ancien agent de l'OFIDA. Mort survenu samedi 3 juillet suite d'une longue maladie, le deuil se tient en sa résidence sur l'avenue Boussou Melo numéro 71, commune de Kassavubu.
La levée du corps aura lieu le 12 juillet à la morgue de l'hôpital général de la référence ex-Mamaemo. Ces communiqués tiennent lieu de faire part.